Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. 3 qu'on se soumettre totalement parce que avant d'abord on se soumettre à Mbeko Nzambe, il faut s'en la volonté, il faut se discipliner. Après on se soumettre totalement à Mbeko Nzambe. Ngai pona nga na yeba kateke wana mwana noko mwana tatale ki mwana nani ngai tanga moni tout africain nyonso na yeba ke to na koko mbonza la panda na kitekina pona nga za ya ngai. Amour soko lati yango premièrement amour il faut ça na le père créateur. Soko ça amour na ye okoto sa mibeko o ya pesi pona ona mukiro za la malamu. Et pour cela nasa pour éviter que ça la mabe. Quelle que soit nasa faible nasa ya tango. Nasa pour éviter que ça la mabe. Nasa ko kima masumu ne babi fuir devant les péchés. Pona ngai nazo linga batu, nazo sala malamu et na yebi déjà que nzamba linga kaboye, nzamba boya kaboye. Nazo na volonté ya komi pesa nango parce que je suis fier de moi. Le lorsque papa Bwinga promo ya passe yeux na bikisi yo. Nasa pe na fierté, quel que soit ko bika ngada nobi, mais nzamba na kokisi. Lokumu na musuni ko so mapa nani et pas ngai, ya monde nga nazo wolela. Et le long de papa Sambula na savoir. Papa Sambula na savoir. Papa Sambula de monaka atangate. Mais so biso to mona savoir. Nous sommes à savoir parce que oyo aiboli mo ensemble mpungu tulendo oyo salaka na mvulusi kimbangu kovanda kati na ngai yango deso bimisa maloba liboso na bino. Po avana ya liboso ya bana Congo, Afrika. Na nzela ya papa Mwinga na defo 16. Na senga ka déjà mokila molimo na savoir te. C'est ça, est-ce que nana ba livre na se référer ba question auto préparer kango? Alors ce qui molimo nzambe za kati na ngai te na koyeba ko sosola likambote pour na pesa o réponse ya mutu no tuningai. Donc papa Sambula za représentant simple parce que na yebisa mvulusi kimbanga yebisa ngai kende ko biki sabato la kisanzela ngana lobi ngai wa Sambula je suis rien mvulusi kimbanga bi je serai avec toi na kozala kana yo place nyonso. Et mvulusi kimbanga yebanga physique maladie moko grave na mona mutu moko ye akoti na lupango lokola kizengi ti akei. Nous connaissons ce ndenge wana ba maladie pas besoin maladie que ba docteur balembi ba ka yela ba docteur balembi mutuka bâtiment du cœur mais nous connaissons na tuni mutu ila ngani mvulusi kimbanga lobi mikolo nyonso tango zalaka na ba maladie nazanga kate nazala nanga pembe no wana nyonso na bango nazala kana we sika nyonso wana yo zalaka omoni neko ta wa Sambula sa enveloppe na me makambo omoni lelo tango batindi enveloppe pona papa Munga somwa $1000 dans la carte. So par dollar et papa Munga abimisi a fongola enveloppe. Tant que so fongola manèvre wana ko peso kata. Eza na tinade. Obimisi nembongo oyo. E baka miti. Yo zu nembongo ya ko sala. Parce que wa Sambula sa enveloppe. Oyo ezo ko bimisa maloba liboso ban Afrika. Eza mpeve ya nzami pungu. Oyo tambloke no mona mfulusi kimba. Quant à moi je suis. So papa wa Sambula pour na nini pour bande ko oyo bazali ba pasteur. Na ndenge ya nzoto boy en tant que ba congolais to ba africain baza pe ba ndeko na yos olinga bango pe no na linga bango bon yo yebi ke bazo tambwisa bato ebele bato yo bazo bunga nzela baza ebele est-ce que moyen za la rater cause temps ya ko solola tana muto na pasteur moko komonisa ye ke pour cause ke na nzela oyo nzela ya malamu ya ngoyo. Pour ceux qui déjà biki na simawana ata soit tubeli awe ko biki sata millions de personnes. Oui.
papa eza na prophétesse moko papa sunda ozoyeba bango ti oyo tomemaka ntango tondo okende selemba oyo tomemaka mwasi na mobali c'est ça mobali prophète mwasi prophétesse balali na butu baza na église ya monene bato ebele mpe moko te balali na butu baza kolakisa bango nyonso bozosala eza pamba botala nzela bomoni tata bolandaka na émission bofingaka wana tata wasapula soki bolandi nzela te bosali kosala pamba bokende koluka ye ne bandela mission baye kolukanga papa sunda ye wana o papa tolandi baye kotalisa biso kotalisa ki prophète tozobenga ba Jésus wana pamba papa pesa biso lolenge nini tokozongisa bato na nzela nazuli bango ta natalisi bango oso comprendre o papa en tout cas tokokende komeka bongo toya biso batim so rotina tango bakebake komeka lobi nango mwasi abenga bi papa lobi lingo bezeke scandale kuti église ya mardi bato bayaki penza te yango wana papa toteya bango nano yesu totala ndenge nzambe akoconduire biso oso comprendre bomoto na baba pasteur atiki église bongo naloba kaka na mwana na ye 21 jours azosala toilette te révérend pasteur azaba mongomba azosala toilette te azolia kaka azosuba pe te mwana wana komi lokwa liboma ti ba docteur bayebiseke kende koluka tata wasambula po abika aya biki tata révérend pasteur na mwasi bakomi kosambela nanga lobi kuna biki papa misala eza te église te futela nga ndaku elesaka ngai nazongi na kuna so nazongi mosala ndenge kosambela nzamba so ba pasteur bayaka pe mingi na kilongo papa sunda zana ye ba pasteur bayaka mettons déjà yozo perdre déjà à mort au moins te que mission na yo quelque part ezokende bien te non papa l'homme est responsable de ses choix. Vous pouvez comprendre? L'homme est responsable de ses choix. Nga na perdre amité, bis nga te na perdre. Ye moko nde muta perdre. Nga na lakisi nzela solo. Yo boyi. Oso onandi nzela ya banyoko ya bangulu ya bantabamba mbwa. Nga na perdre am. Nga na perdre amité. Yo moko nde mutoke ko bicha na kati ya gena. Nga te. Mais tout le monde a des fois pasteur basala ba suivi tina banda kwa moto mondi oui. Moko azomona na te mais ya longo ya ke kolandela po yeba quand même que mondimi na ya azomona na te pona nini ou bien kometambola mabe pona nini. J'espère que papa ongi bien pasteur alobi nanga ke église mutu elesa ngela tsanga yango na zongi na mukuna po na zoko kate so na zu musala nde na ye na ebiti na longole akeyiti dede papa oh yoka ke na ko perdre amité bino bambatisa terme ta batu wana baza batu moko somo ayebi ke papa wana na part na ye apesa kata musu 10000 la action de grâce musu apesa ka 10000 na suka $110 $100 atali ke na mo oyo seti bayete dimo zoka na seti wana ba action de grâce na bo frande azu angote non il faut landaye par yeno ba professeur lokuta kenzamba la kisingai moi no moko boye mongunya ngai baye kendo fortifier yango ba bibisa terme motiver les faibles vous comprenez pour na nini ya zo landa personnalité physique inete ya zo landa loko ya pesa kaye na mabonza no front to na dîme tant parce que ça na perdre âme or que na fin du mois tant moins que 50 personnes ba pesa ke dîme si ko parmi les 55 qui bazwa souté a senti que sera 50 000 francs et comme 40 000 francs ake kolanda 10 000 wana ake landa ya possibilité âme ma kelanda 10 000 papa azamona lazwina muke na coutume na biso mwasi oyo abali na coutume na biso abali déjà vraiment mariage nyonso normal ce qui va se reprendre ye na infidélité sort na ezali sort ne premier mezali mwasi ya bongo akoyi kotikala so mwasi na wote premier wana physique libala wana eza so ya yete et azali livré na diable akomona pe ke mbanzambe te mwasi wa commettre adultère même si ko mobali ozana mwasi na ndako ozokende koluka bisengo nzoto na mwasi mususu libanda bino mibale bozana ekateli moko bongo si oyo soki mwasi wana asengi bolimbisi en tout cas ngai mwasi osapesi nzoto na mobali mususu na yo te na ndenge ya coutume na biso yo ozala ba oza moto nazo répondre directement te kasi yango nati nazo répondre nanga parce que eso bimeso bimana monoko nanga voilà
yango est-ce que natanga mutu mususu nga na ebite yango natanga nda donc nazotanga donc elakisi bongo moi c'est ce qui déjà azwi nzoto na ye ya mwasi akepesa na mobali mususu to azwi munoko na ye ake ko caresser mobali mususu azwi tolo na ye asibisi na mobali mususu mwasi wana kozongela lisusu te akosenga pardon po azala na yo na baprofit alingela yo malinga na mood normal perspective te malinga na mood ya profit alingi asengi bapardon patika na baprofit wana lobi akosala ngo kaka mwasi déjà pesi nzoto na mobali mususu ongele sude bongo soki azalaki drogue soki azalaki drogue comme viol là c'est autre chose asala ngo volontairement te ofani na ndako boye basoda bakoteli bino par la force baviole mwasi na yo koko boye te po eza nde likame ekoyi là c'est autre chose asala ngo na motema nete volontairement te est-ce que na bokoko na biso mpe ezalaki okoki kosengela moto mabe ekomela ye bon kosenga mabe moto moko soit a désobéir ou bien asali yo likambo moko esepelisi yo te okoki kosengela ye mpe ke mabe ekomela ye na bakoko na biso yo kosenga pourquoi oyo atie ekateleza nzambe oyo batambola na bosembo bakomona kembo oyo batambola na bosembo te bakomona kanda na ngai ntango moto asali mabe oyo nzambe aloba ndenge okokisa makati neti est-ce que nga nde muna okatela moto mabe nzambe nde moto akopesa moto etumbu selo acte na ye c'est ça nga na kolakela moto mabe te mpo naza na pouvoir ya kolakela moto mabe te mabe salama po soki ngai nazalaki neti lelo nga na deklaraka na baka nzambe mwana lisolo nga na nzambe mpungu na banzambe mpungu soki bonzambe ezalaka na élection ndenga se na postulat mais soki nabimi nzambe une semaine mokili ekotika na 4 personnes oyo baza juste papa ozomona conscience ya mutu mwasi alati pantalon ya transparent kaleso nyonso edesine to mosu alati mpe kaleso te na se namona mbo mokuse mokoko nyonso libanda nga sikoyo na moma na ngai nazwaki na élection nakomi nzambe mwasi wana kotika ye mobali aza na mwasi na ndako nzambe aza riche en bonté donc papa riche en bonté mponi basimitiere eza bongo riche en bonté mpona tile bino liwa ozo comprendre ngai mpona tile bino liwa mobali atiki mpena mwasi na ndako mwasi na ndako nzoto mwasi lo aza nango yango mpe basi mosusu baza nango mais arrivé ke mobali atiki mwasi na ndako akela na mwasi mosusu notel imagine bato abonga sikoyo na moma na postilaki na bimaki nzambe soki élection bonzambe ezalaka moto wana kotika ye okele mawa papa tena koyokele mawa ndenge nini ayebaki te papa ayebi te donc azalaki akolala atongwani akebala moko azwani na mwasi wana to makanisa papa mponi mutulu ozotina ozobebisa lisusu te nazotuna eza makambo parce que ozozongisa susu baafrikain baekonsia te bandeko nga na memanga mpona bino awa me nakokontinue kaka komema yango problème eza te papa wasambolo po fotobeta nano oyo ya biso ya Congo makambo oyo ezolega na Congo soki tokomi kokima yango wana toyebi te fo kaka tobeta makambo oyo ezosalema na Congo makambo ezosalema na Congo meme bapaya bapays mosusu donc okobenga bina masa aza na Gabon otuni nde nini bino na Gabon kuna eske baeglise eza kaka nde biso ezalaka ke na veni boye baeglise mosusu batalani bazobeta na farafa ayebiso te koto eza te otuni mpe masa mosusu aza na Zambie kuna eza nango te nzambe alingaka Congo mingi yango baeglise eza ebele ou bien congolais nde aleki kozala inconscient d'Afrique mobimba. En tout cas matondo papa na ngai j'espère que yo boko le bio vérifier ki na ba pays boye eza te na Congo. Pourquoi? Parce que be censé vous comprenez muto oyo a vérifier kate a contrôler kate yaza pona kondima kaka oui ozomona be bazomona na misu na bango nde ba pasteur ba profiter ko sala ngombo et le komi memi mutu azotambola na ba petit ni baleto misato na radio na ba bafle so akomi na territoire moko boye a brancher a tie radio et bandi ko yeba presse la bandi ko teya a kongoli bambongo akei batu bazo yemba na ye ba mama wenzi ba kongoli bambongo akei oso comprendre petit moko donc petit wana na ba bisi pasteur amona mki ba benga kai
petit wana bana on a 13 ans le petit wana na 23 ans le petit wana na bisi tanga zote ba mwa basolela nzamba sala kana bana mike tanga bana na 13 ans mais petit wana azomela diamba na l'âge de 13 ans petit wana animateur ya ba matanga azali so akena wenze moko boye a installé wana bandi côté ya koloba ba parler à langue ba maman ba roya côté ba papa yesu merci otindeli biso mosali ba pesi mwana na mbongo mais mwana na biso to yebi petit wana so mwana muka banda diamba na l'âge de 13 ans petit wana banda komela masanga na l'âge de 13 ans petit wana akomaki kokende kozwa basi ya ndumba zo futa ba mbongo poisanga na bango nzoto na ba l'âge de 14 ans mais soko bimi akena ba bisi petit wana zote ya mwana zolela papa soki mwana no kutai na bisi to na nzela papa ko fukama est-ce que vous comprenez ba congolais baza bongo ba congolais baza bongo oye ba congolais c'est la sarani mais congolais gâteau à la noix de cocotte les loto gâteau à la noix de coco vous avez un dictionnaire des congolais oui congolais le gâteau à la noix de coco ne ba benga biso ba congolais mais oui chose gâteau oui à la noix de coco donc normalement biso pays na biso ya Congo te ya Congo ya K O N G O Congo Zomo siko so ba tsheli bino congolais eza ko lakisa gâteau à la noix de coco chose dona ya braza tozaka ba congolais papa wa sambola likambo lobe obenda débat pour ngana bi bato babenga biso ba luga pena ba mela ko comprendre congolais wana na ba dictionnaire ya sika ou bien ba dictionnaire banda kala nombre ba dictionnaire ya sika na ndimite ba ko mabongo ba dictionnaire depuis 1977 dictionnaire ngana zana wa 1977 par Paul Robert oya sala bible bango ba sala ba déterrer ba moi bible na yela bino mu komoso yangwa ni ngana zana. Mais on dirait congolais malgré bamabe na biso ndenge lobi ba gâteau à la noix de coco à la noix de coco mais c'est comme si pe on dirait ba professeur na bato mayele nde baza makasi mingi na mboka na biso na ba bato baye bakate moni tango benga o ba awa na Congo to bosana ba intellectuel intellectuel azati professeur unique papa un professeur ozobi bana élève na yo na étudiant ozobi bana wonsa na monto to professeur vous intellectuel imaginez professeur azoke ndoko zwa kisi azoko manini kuna bike oya lingazo na kuru oya akota na maison na ngai wana za intellectuel azoke ndoko bimana bana basi pona tselo ba point asa intellectuel bana ba doctorat ya dictionnaire ya wana tanga congolais voilà dictionnaire ya ngoyo congolais yango voilà ndeko soko iko filmer congolais du Congo ou de la République démocratique du Congo de leurs habitants. Voilà première signification. Deuxième signification, congolais, petit gâteau à la noix de coco. Donc, congolais, ils ont petit gâteau à la noix, petit gâteau à la noix de coco. Mais nini bango bako sarane la esprit na biso ne mwana vraiment hein dictionnaire yango yo eza petit Larousse illustré ba omona hein donc c'est que comme on a tiba bamba biso jour ngo bazali na bango bazo sekana ba ba chose de bilo ko sakanela congolais après ça parce que eloko makasi congolais eloko makasi RDC eloko makasi bazo sakana biso ko tout biso ba richesse sol sous sol ozo kuma milabike kwa Jésus na yawe butu boy tozana na chapitre ngambo banolobela ba professeur professeur akende kozala intellectuel comment azobimana ba jeune fille azokende kozwa ki suppose na cours oyo esengeli na yo okota na maison na ngai
pe bango batangi mingi soit disant bango comme ba président ba ministre baza ba intellectuel le peuple azo souffrir bazo ekota bazo sina ba franc-maçon wande baza ba intellectuel de oyo zo ka professeur azo pesa cours azande à se spécialiser na matière wana songolo babengo connaissance tout ça na biloko wana mibale connaissance ana connaissance ya matière moko songolo ndepe ya kumi ko transmettre yango on comprend le sage de auto bengi intellectuel il faut à l'homme sage et wuta kana nzambe discernement au mona tata libumunene ateli na église à réveil ne peut pas prophète à lokuta oyo aso komisa Yesu kuna o bengi intellectuel do bazama bango intellectuel ba idiot na fingi te boli bisanga ba idiot bato babi ko kanisa malamu te bande wala biso bali bisanga na terme wana qualification na bango yango tozo kende malembe na likambo oyo bon soki tozwi neti bango soki tokobenga bango ba professeur baza ba ndenge bengi bango ba idiot ba professeur nyonso te na tangi ba acte lolenge ya ba professeur oyo avozo na cours na ngai maison boye na ndanga na maison boye na bango mulili to avozo ozo ba point na cours na ngai funa bimano comme moi sila mobile na catégorie wana ba wona ko bengo mayele te et le lope lisusu parmi oyo baso ba professeur o ba osa na gouvernement basa pe mayele te parce que so azali na mayele a comprendre que biso tout ça ba marionnette na pe na ko koma muumbu ndo bimi pe mayele te bosko soto bengi neti ba docteur azozo pena moto pasolier ala zongisiye emission pe que sala bo moni pe que nzoto sava bon bango to ko benga bango mayele za œuvre de l'esprit parce que médecine qui crée na diabolique na diable pardon et aussi ba docteur mingi basala ko opération basala sous les effets ba meli déjà moi masanga pour concorder l'esprit wana pour à travailler oui c'est ça l'œuvre de l'esprit mingi oba pasula kawana do diable mutapesa bango force wana mais oui kasi médecine est wutina en réalité médecine est wutina na diable ça qui créé en 1247 diable a créé yango oui parce que mokilita musumuki nzamba silikaki atindi bambasi ndenge bato ba ange boko yebsa mokili lokola basumuki kosumukani ko mena maladi mabe oyo ko boma bango ko limiter bango avant ange a permettre Satan a permettre ba basala masumi patini ba ange ay boy bisa bango na ko pesa bino mayela ko sala ba médicament pour na ko défendre bino na maladie wana kasi yango mona ka kisi ba pharmacie ba symbole la serpente oui nzela na ye donc soit disant Satan alingaki alongola même liwa batune ba kufa te ba kolanda ye papa wa sambola donc jamais des mois kotika yo to Satan kotika yo ozo sala no makamu na ye mais ozotanga no pe kombo na été mais ozosala quand même makamu na ye pe ezokendango il faut pas oloba kombo na non bon ndeni ba découvrir que mutu azana kisi talaka na kati ya famille mutu ana kisi ata bomba mindenge ni boko découvrir yeka donc après ça injonction que faut tambolela boye oui yemu ta ko peso restriction nyonso yo ko tambola nango bo papa yo libi pe na mutu abimisa pe na tango no de keke kana volonté na ye mobali ake nozo moninga ne mobala ko mise lokola mwasi ne volonté na ye mais so même déposa yo lokola epana yo ko yebate oyo na lokola epana biso to ko peso lupemba makamu nyonso ba ko chope ne sei osali bo epe simbi simbi omona ki na omoni bon na nyonso wana ekila banda lelo ko yeba so nzoto mwasi te so wana posa ya nzoto banda lelo ko luwa moninga no mobali ye wana okoma ko mwasi na mukoloka ko sangana mwana mwasi biloko nyonso ebebi to kozwa yo baimposer yo osomona baimposer yo so bakena négocier baninga na bango mibali ba obaza maison moko bien mutu pas aza ne innocent non akozo ta ba petit moko ata super master na ye ayebisi yo sko yo pe lokolo ningimbo on limite nandoko binano me nandoko pesa ba quelque chose on a ba ka bu ba ni lozu mutu ka ba $500 ba nini yo po mi pesa ti wa solo la bien type osomona ezaka volonté te baimposaka bango nana kolinga zala na kati na mission oyo so nakomi na nini nakozwa nini na tiela yo comme ça otiango mona ndenge bapape bazolesa na minoko bango na bango babe baolesa na minoko bafotoka
baolesa na minoko obi obenga kulia mbanga yango wana sikoyo ta bazosala ngo pouvoir ezoya makasi ou bien eza nango ka sentiment to sepesaka banzoto non pona pouvoir donc pouvoir eya makasi donc baza déjà bato moko yazomona ye mobali akomi lokola mwasi baza bato envoûté te bakomi kodirige besprit na bango na monde ya ténèbre donc nde tomona bapede awa na balesbienne awa bamona ngo normal ikutu ndenge omonaka na oza na mwasi ndenge mpe amonaka aza na mobali bamona ngo normal papa bo imagine mwana mwasi ntango alati jipe ya mokuse mwana mwasi ntango alati jipe ya mokuse alati biloko moko boye mabele nyonso ezomonana yesu oyeba teka alati bongo azomona ngo normal mpona ezi mpona azomona ngo normal suki na ye moko naturel nzambe apesi ya koki koswana na modele nyonso ye amoni yango mabe azwi ya bato oyo ya deuxième monde baosala kuna baindien atie na mutu ye amoni ke wana nde kitoko soki nana asokoli te alongoli soki asokola atie amoni kabili mwasi kitoko mi baosula bango bambanda nazokama sikoyo mobali na ngai alingaka te nalata jipe to liputa nanga nate bapantalon alingaka natya baplante ya alulanga bongo meme talulaka bongo mpo nazobota misu na libanda mpo lokola lobongo fala azalaka na yo te siko papa nini oyo esalaka ke soki bapasteur bazwi nde baloba na église wana o yamba ngoya nga namonaka bana basi bakoyaka mingi me bana mibali vraiment bakoyaka penza te ezalaka mpona nini bon basi baza faible mental ozomona basi baza faible donc mobali azalaka na mo esprit dire yango esalaka epa mobali ta mosu akokoya to akokoya te mibala bafaible bakoyaka na bango mutu mpena ozwa pochete aotya boye bato bakwei neti na ntango ya kutino ake na martyre bandi kosala baprene alongoli costume soki ababi kote na kote na nyonso bakwei na se bato baba yango onction tala ti na niveau pochette wana eza accompagné na nini esprit mabe kasi soki alokola bedingo eti edingo akoko beta biloko mosuara biloko edingo eti donc nakotindela mpe suna video moko batindela ngai oyo edingo alobaki soki na Congo tozali komona passeport ye atangi Simo Kimbangu mpo balandi baboyi kolona makambo ya Simo Kimbangu nakotinda mpe video wana soki tosisi émission nakotinda yango okotila mpe bandeko batala papa wasambula nakasa tozolobelaka mingi RDC mpo mboka oyo toza na maîtrise nango makasi ezaka mboka na biso sikoyo lelo ndenge baeglise ndenge eza nango deja ebele biso mpe awa bakilongo tozokoka kotongatonga mpena te mpo baza mwa mingi kotongatonga yango tozokoka kotonga te so ndenge nini tokoka kobenda bato oyo baza deja na christianisme bacomprendre mpena ke non kote baza mobulu ezali oui kote sikoyo eza faiblesse na biso omoni d'autre part eloko biso tozonyokama lelo mpona kotonga omoni conscience ya bacongolais ese ebebi na nini omoni bapaster baba soki botongi bokopambolama bokosala oyo kelaki na nzela lokuta babimisa baboko bamoni bavwamisi nde bapaster po bapaster bandoko profite mpe kaka na nkombo batina babisi baotambola na otonga église moko nazoluka basima naoluka ozo comprendre nga mpe namonango trop sikoyo bato telema ke babimisa bambongo baye kokope bonza bango lokuta en tout cas bato bakoma kozwa biso su ndenge moko na bapaster na bango or ke ngai na misona nalobaka teke bato botindelanga nalobaka na bana oyo yanga na bana oyo yanga ya molimo bana lisanga ya bolingo ya kitwadi parce que tata soko alingi abalisa mwana na mobala alingi abala akokongola mbongo alibala pa banani pa bandeko ndeka biso soni totonga esika nakoyebisa rapport pa banani kaka pa bana nanga molimo ti donc malheureusement na papa obiki naza desi nayebisaki nzambe pontole ndo mpona nini osali te ke opesanga bamoyen natonga esika no ya lokumu bisika nyonso bisika batindinga natonga na 26 province nyonso tala niveau apesi natonga na 26 province mais kaka moko esika nazokotonga papa valeur nange esili ere moko nabaki nzambe so molimo na nakende bato balingi kobika te mpona niveau ke bandeko bosunga nga totonga kilongo mais opa wasambula komi lokoso mbongo mais soki neti mbongo yango ezali mpo esomba nsima esomba tole tobongisa kilongo mais komi nga nakomi nango lokoso doso ozali na mbongo na yo olingi osala yango yo moko
papa mais papa tala papa nasala katebo na la lia kana bana ndenge ni soki eza titulaire même chose na yebisaka bango teke na pekisa bande kwa lisanga bolingo moto moko te azwa mbongo pa ya mutu na kombo nanga mutu moko talo bakyo kuna pa sambula zotonga kuna pa sambula sala te to sangisele mbongo to tinda mutu moko abe ko sala ngote mais bon oyo ko sala ngo nzambe fa pese tout bon pour nous ça nos stratégie te oyo des fois pe ba stratégie monsieur za pe ya ko iba ya ngo pe pa baninga so yezo marché nango avant moto akutana na yo afutina mbongo na ya consultation no wana kasi komi bongai ngai mvuluski mbanga lobaki ko la sabatu nzela ukobikisa batu mina lifutite kasi on nazo souffrir parce que ce que ezalaki ke bato baza kobika wana bapesa nzela bapesa lifuti kilongo ko tonga par-ci par là mais ba bisinga bikisa mutu na lifutite mvuluski mbanga ba oyo ya ngai ba kosunga yo mais dans on comprend tant que déjà ba yoki ke pa sambula zotonga kilongo bato ba oyo alobi ke ngana bimisa quelque chose na po pa sambula tonga bangwa na zo ba ki mvuluski mbanga mais oyo alobi ke pa sambula komo seka mbongo bo pesa ka supa sambula mbongo te misuba komo ko yebisa bande ko kati na biso kuna pa sambula na mbongo mingi tina niveau tant bazomona papa sambula zola ta bien pour nga chaque jour na yaga na mono lata ka bien limisanga na loba papa bopeto ezala kapo na mutu nzambe salite omona boma soka komi liboma mutu akomi pa mwana sa propre boy so komi liboma baboko bosani ke propre comme le sala satan comme na double mato pour mutu soko sa propre il faut tala na mutu normalement okotala suki na yo okotala mandefu na yo kutunga pona menacer na mandefu na ngai soko kati yango tina se ibima bamboma ozomona mais adoma na teinture quelle que soit teinture na nga normalement na vanda ka mingi na ndako lokola moi sabotisika na bimaka balabala te même verana na vanda ka te na bimaka libanda soki na kei place moko pona makambo bonzambe mais bongo te na kanga makaranda kuna chambre na ngai ozoma te baka musutuni tuninga botabu nanto bande mission te awawa bakombo wa batu musu tanga na ibanga na bimaka blate couleur na na bota matin clair kutu et na baby saka ngope na produit tant on a ka gêne ozo comprendre pour cela ngeza su ndenge na zalaka gêne te na teint clair mais na baby saka su na produit tant to ka censé bazoba ndena beba kabo d'autres qu'on neti makambo leka na cité boya batu ba usala succès yo ki pa na yo na yebi na ngati ngai na oyo so ate yo information na information na vana na information balbo ndanya sali bo tekeda kene bo sabo etalinga te so na minute oyo tekedi so za na mboka to za na mboka te na yebi te nga so na informer yo ke aza agena okutana na pape ake okutana na pape nde tezo solo la boye moni ke na yebi yango te na pona ngai na pona bénédiction ya mboka ngai na zoka profiter ko la télévision hein peut-être bana mona ina salon papa ba yeko lukayo tango nazobima bazota la tv ngape tamsuna vandi wana na moni pe mpa na ke na sona bana na tali tv mususu profit musu ezali ya télévision soki match sobeta oliva sport mais makasi okomona ko vendre la télévision siko pa wa sambula ndenge neti président tozuka na occasion na tuna pe motuna ndenge ke okutana na pape pour okutana na fidole ya mbongo oyo azali cardinal lelo soka ke okutana na pape omonte awi pe ko ya na nguya oyo ekoki ko neutraliser makambo ezo salama ya mabe na mboka catholique déjà akekutana satana agoya ne loka malamu to loka mabe il y a kekutana satana mais hypothèque qui ko na Jésus il faut écouter na Jésus parce que pape c'est lui Jésus n'est pas seulement le représentant de Jésus mais il est Jésus taché sur les voiles de la chair il y a moi kekutana do eloko ya malamu egoya wonate eloko malamu za kuna te papi bango bakangi Congo yoki de yake bango bakanga mama qui va vite bakanga mvuluski mbang pona bosole bima siko président bango basala bango pona Congo oyo ezala magasin na bango to pe wese na bango to pe dépôt na bango siko yake no zoma kabana pona biso Congo eloko te ake kuna nde soki bosoka 10% po bakeno banda lelo bino bokozwa 7 90 ya biso eloko nde peut-être ko kende parce que on est ça mutamolili yango na relaxer muto aso la caresse na moninga ne mbali ba papi eza ba jite na ba Jean Paul de wana basalango na kotina na photo ba komona surtout c'est monsieur na kotina yo so ina kobosa bongo da pelingai
ce que symbole oyo banani bapape basalaka so akomi esika apesi bise na mabele wana elinga koloba non kasi mabele wana epesameli ye pouvoir ne manifester wana oyo nyonso aye kosala wana ekokisa yango bapesa bise mais oui mabele nyonso epesameli biso yango na niati awa mpo satana moto azodirige nzambe ngai bon papa wasambula tokomi pratiquement na suka ya émission na biso nga lobaka bandeko émission ezalaki mpo tosala tolobela culture na coutume mais nakasa bomoni ndenge émission ememi biso par rapport à baquestion oyo tozwi na côté ya culture na coutume bandeko vraiment botindi na bino baquestion te baquestion bopesi te yango bomoni ke tokei na ndambo baquestion tozali nango mpe tobakisi oyo ya biso moko papa wasambula na synthèse ndenge omesala kopesa na émission oyo nini bakoki koretenir na émission oyo et puis soki okoki mpe kopesa flash ya émission ezoya soki bato bakoki tokose base kote nini matondo mingi j'espère que nayokaki yo olobaki émission na biso tozali mpona coutume culture nde nayebaki yango tobandaki mpona koconclure yango moyebisi ngai yo moko comprendre te pourquoi nakiti na coutume bato batuni baquestion te po eloko ekoki kofungula moto ayeba bobiso nga nayebakaki osoki baquestion mais namona omemi nga na baquestion mosusu ndongo tamboli donc totambo na divers qui présente plusieurs caractères différents totambo na divers mais pa ya nzambe eloko eza par hasard eza te donc ngai nazalaka kaka oyo bino bokopesa yango na kobimisa comme baréponse selo baquestion na bino mais eloko ya motu ya kaka tokoloba papa lelo congolais africain po lingoba na biso ezali mpona Congo te mpona Afrique mobimba tozonga na liboke moko tozongela nzambe mpungu tolendo oyo tobengi maweja nangila mviji mukulu akongo mongali nzakoba nzapa onya shongo mungu wa mapendo ye wana nzambe mpungu ye wana tobengi na lingana nzambe ya nguya nyonso na français tobengi le père tout puissant. Vous comprenez? Donc ye wana nzambe oyo ngai na ye koteya pona bana Congo basonga na nzela wana en soi de moi na ebité parce que na nzela oyo ekangide bisengo nanga osomona parce que na bande ko travailler mvuluski mbanga bi ko travailler te est-ce que so osomona donc na za motu moko na koma lokola mwana moko mwana na posa bombo mais il faut basomela kosomela parce que tango so sala to komina mobola te na ko mobola pona nini pona bonzambe na message ba pesa que yo botama po sala te po yo te kate po biki sabato la sabato nzela sur le plan matériel na ko mobola vous comprenez ngai si ko na ki mobola na ngai yango so sala ke makamba kilongo na zo bi sabato bosunga to tonga kilongo bosunga to sala émission siko ki mobola ngo pe fingisi ngai donc papa na lelaki na chambre na lelaki oyebisi bana na yo batu libota na yo ke non to tongesika ya nzambe mpungu tulendo po yo soko beli ngana okende kokota kuda kolela pona yo bika mais batu babina komi ko senga mo papa yoki sona penser lokona yoki na sala ki 3 jours na bondela kiti tona ko ke lokona jour et nuit na bondeli ti na vandika na chambre ma ya misu mais papa na susi wana ko kanisa pona kilongo ngo papa alobake papa wasambula aza mutakanda pona nini po ya yipsa nganda wabe papa wasambula mutakanda papa wabelo na ngai papa na ninga komi na mutakanda te aliso likamo beti papa wasambula la mutakanda pona nini papa tovanda katinga na za vantile na humoriste papa na mutakanda te na logique. Mais est-ce que le problème est lié à yo pour nini? So du problème est lié à yo pour nini? Na bombela ki na ba nanga lisanga bolingo. Na beaucoup se nepse ba OK. Tant na sali bilan année uti ko sila kilongo silité. Na ba date pesa ma uto ya inauguration. Kilongo silité souci. Siko souci wana ne ko take so kilongo silité. Nga wasambula nana bat passer par le monde. C'est que batu balingi comme pesa te pona ko silisa yango. Bali nazongini makamba kilongo te. Na pesa ko te question na ngeza la kaboya zana elo ezo sale matin mais batu pe balingite to lobela rango pona
soni osoni ndenge nini comprendre que bato balandi papa asambula basungaka te soni mais oui nalobi vérité tokomi na mbula 2020 fatolo ba vérité comment se fait que tozotonga opekisa po ani mutu musu pa koloba ke non papa kolinga te ke bato bayeba kozotoka kidongo mais c'est que soit pe mukumbo tonga kaka ozo comprendre eza soni mutu esala ke bato nyonso comprendre que biso to wana lisanga bolingo papa na biso la mamba kilongo tozotonga ngote bana nga balimbisanga eza soni ya mutu esalaka ndenge wana alors souci wana na ekokanisa papa souci wana bananga le 28 kala moi 3 jours pas muté mevimbi papa 3 jours na liaki te na melima ite ma lozoro bana ba tuna papa pona okipe sur le tenana pour ça oliate donc souci kuta kilongo silité te yango te mais souci makasi na ba terme ke papa sambula akomi kosenga bambongo lokola ba pasteur pona terme nini bosunga totonga kilongo to sinisa yango topé to sala ta émission temenga na fréquenter mukena moni mama ba pasteur te pour mama ba pasteur talaga ngamu na pesa idée que ça la réception avant kutana nayo fo bachana mbongo zomona mama ba pasteur ya wana te mama ba pasteur yebani eza ya wana yosko sala ga no ya ngote mais ngala zo lobela ngo par rapport ya mama bogo makasi ya maboko makasi ya biso moko ya unga na lobaki te mutu ava kutana nayo boche réception que bon avant de kaboye opesi moi ça peut-être baoye ba valeur na yo na ko lobande wana mais non wana yango te voluski mbanga tinda kikai po kilongo eza tozotonga pona lobi ka biso bana Afrika nde etotonga ngo biso nyonso po oya chaki moi brique sika wana tanga na kele la pata tana ba pasi keke soza na ngo ya ndenge nini oya chaki tol po totonga biso tol na kele la kuna pona ye tata ko ibaki bana wana batonga kyango lokola mokambia ekolela ona kele bisa ya brique te non oye bien kilongo au film ngo tshela émission kasi to ça va tonga mususu ngala ibaki non fondation eza ya brique to batol nde kuteleki dépense ke ba brique et que ba brique batol na ba chef dépense tambo parce que et place à kofutela ko le panga ba so na mboko somba nga ba bena sala te na tekate na osoma ndenge le roso na ebisi bande ko nyonso ba so landanga ke ku le panga ba tekate luka po to somba wana ko ba tshena ba journaux papa donc kabele li sakangai donc moyena lo bango ezate to so tonga tol nini mais ezana ba oyo pe bazana motema bolingo ke papa en tout cas sala boye pona kilongo basali poto koma bongo seke basali bato basungi pe koma bongo nzamba pambola saku muna bango apesa ngoki me pesengo na oyo bango pe ba bimisi pona totonga kilongo sotango zokotala bana na yo ya lisanga bolingo tant sozo tala bango nyoso esala yo esengo ou bien esala yo mawa na makambo oyo ezole alimisanga po la vérité qui libère et ça l'enga passe le 28 le 28 décembre tant on a vendu nazo raisonner ya mo te bevimba kinga nazo raisonner kilongo penza isilité passe wana papa et ne ko raisonner na sana bana et belé par-ci par-là est-ce que likamba kilongo po tozomo na mutu kutu yemo kwa zui de atonga ndako na ye aide uti na famille na mutu te ndako a 2-3 niveau pas tongiam mais comment se fait que sika nzambi pour mutu lendo dépense na ngutu za na moins de 10 000 $, pour tout on se bateau mais il en a cette possibilité siko ndenge na mokili ya molimo koko na biso tsako bandaka bonzamba bibera kaka lobi batu balingi yote sika bango nyonso kenu na ngole sika zangi bana batu po bazwe tumbu po baza batu ya mabe na sika batu nyonso wana baza na batu mabe wana makanisi parce que kilongo babi kozana batu eza kozana mbongo menga na batu pourquoi na nyoko mapona kilongo esika oyo ngai kutu na ko se sacrifier pona ko lakisa batu nzela ko ya ko lala wana pona ba pasi ya tata oyo ya mama oyo ba problème oyo esika lobi ko na bango moko mais ba komi ko kalfina comme mandia on se comprend et puis c'est ngai mawa maana pasi papa la lelaki ma miso zo bimanga ngamoko na chambre encore peu maman nous autres to kabana ni chambre na maman wana parce que moi c'est soit comme natanga ba règle moi to ça ne ska ko ate parce que souci wana papa na fan na kanisa li 3 jours na ko sentir pe manake ko mukuse na katiawa papa
ezo soit lokola ba koti mutumbeli lobi nango natali boyenga mona simba boye conflit maso lobi ko ibandi ningi muteme fima mala muteme la mabe donc c'est comme mi tika no ba souci ngo so binga ko liete nini te papa na ngai pona nini yo mutu sata na bimela biso ke okanga batu bite mabasa le sauter po o le botika misala oyo yo lobaki o continuer misala nzambe mais ndima o ni soso ya oye biango pourquoi sala musala nzambe papa na ngai si to ça lelo to ça ko vivre to ça ko pema na nyonso mabongisi modile sala pona yo to zali to sana bana maman zo la consolenga yi ce que loko sala nga souci pena makasi zake papa asambola bito tonga kilongo to panza sanga nzambe pour mutulendo mais batu baloba na ngai ke akomi lokola ba pasteur neti lelo soki samedi photo sala émission siko pona sala émission fona za na mbongo siko na en soi de moi na mitem na ne lokote sone bisineti bana na ngai ke non ezo senga fo mbongo émission na komi ko senga mbongo te olobi réalité ya likama siko esalenga mawa et pona ndengwana mais kilongo pour le moment nzami pongwa sur le kumu to komi le presque na suka kilongo to ba presque kilongo ici na encore toloba ndenge nzami pongu asungi mais eloko tikali biso pasi to sata na kiti moko te vous comprenez ngai po ba kiti ndenge to zana kilongo ne bebaka papa donc na yebite ngana zali kiti zaki ya plastique to ya mabaya ezalaki ya mabaya siko ya mabaya wana baby déjà ya ndenge madokola libanda tango na to longona kilongo kuna siko photo so manda ba plastique donc to tikali kaka d'installation à bureau bakiti moi ba nini oyo pona ko tia loko pona ko tangela batu c'est ça na manifestation auto ça la manifestation to banda kilongo problème na tikala ngo za gravité nzamba sungi na ba oyo basape na motema ya bolingo poto komisa mona niveau wana voilà c'est ça mende nazolinga ko kanisa makama kilongo te soki na kanisa no ka mape na lelaka comment pona ko tonga kilongo pe to tonga kilongo so filima yango ba qualifier par Sambola mandia papa obi ke ngai da botami pauvre na koli pauvre nga na koli na ngar pa tata na mama mais to sara ba mandia te lelo na kombo nzambi mpungu sikoyo batu bazo benga nga butu moyi na zo liate pona bundela bango bitumba siko nga na benga bango banana soki nga na bi to tonga kilongo est-ce que na no bondela pona bino siko seke nga na tika vie ya batu ndapena se dépend on peut baza ba mandia et panzambe kasi bon pe baza ba mandia bango pe baza ba na seki mutu mbongo ya kolia te to tonga kilongo to panza sango nzambi mpungu na koyi mandia papa soki nazaki nga moko ndi na olela eza niveau na ngate po ngai kutu papa papa ngana koza na moi quelque chose même na famille na baba papa Sambola za na mbongo bomba maka oko ka blanga $20 muto ena leli ana posa $20 na pesa ngana tikana na yo na sina mona ya papa wa Sambola papa wa Sambola vraiment tozokende tokomi na suka malgré au prometaki ndeko na biso ya Maroc fallait opesa ye ba kombo ya bana ya koko na biso ya liboso bana na ye ba kombo na bango nyonso koko na biso liboso na mais nzala mpanda na kiteleki na ina pesa ba kombo na bana kombo ya bana na bango nde ba botamelaka au prometaka ye tellement que samedi les kito sala ke mission te na kina idée na ye ba kombo na bango nyonso mais ordre nango yango wana nde mais en tout cas samedi vendredi au rappelé ngai pona na ordre ba kombo ne se zamena ngaki ordre yaya leki na sens wa alimbisa ngai en tout cas le la samedi ou lundi to sala kité na préparer émission te na ba okuta ba question pa na voilà c'est ça rappel à rappeler parce que na ibaika ke à cause la pour la émission mais papa wabelo ayeba ke pa Sambola mutakanda so ko to vani ne boye abane ni muto akapantire boko seka seka ya lo baga papa wa Sambola yango pa benga ngate po kasanga na zakanda ça va avec la émission akotala awoyeba ke ozali muto yakanda te papa wa Sambola to komi na suka me question fona tuna menine ezani na nzoto ya moto menine wana ba terme moko za ba ya ba médecin ya ba nini en
tout cas na bien côté voilà wana nazongi les choses kaka la même question nini oyo nzambe acha na kati na biso ba africain to moto moyindo to za la résistant par rapport ya poso ya mundele. Bon, d'autre part ngana komona bato pe bazokanisa mabe eza na ngo bongo te po ni na lobibo soki tozali po tozala résistant mutazo sakana biso na mutu aza résistant eloko affaire de kosakana biso na ba mindele bane bazokufa mingi biso to résistant tala bana so bene bazokufa parce que résistant nani peut-être mais quand on a bon sa question non on a la question on a par rapport ya papa wa résistant ngo na yebité peut-être pour na mutazo ka sa résistant pour na boulot forcé ba ça c'est pas mindele na makasi wala osala musala tena ba climat kovana ba climat poso moyimbe s'adapter facilement par rapport à mundele yango siko papa facilité yango na Congo aba mindele baza a na ba noir toza ba na ba ko famille à s'adapter na climat Congo te ya Afrique te papa wabelo voilà toujours na kati ya question na yo na trier ka question moko na kotisi na kati bon papa wa parce que ba mindele tala mundele soko yebié ao na bana na ye okobanda ko mbona ba salaka kaka batambola peka na ba chip baza peka ka bien mais biso ba tout monde ba résistant bana bazo ko ba 2 ans ba 3 ans ba une année ba 1 mois ba 50 ans ba 30 ans ba 40 ans toujours ko fa bango bazo tika soko résistant par rapport à quoi voilà bon papa wa sambola to komi na soka ba mbote na bande oyo balandi biso na ba oyo ba zui première fois donc ba zui occasion oyo ya liboso Rolanda biso ba mbote e kozala mo malamu matondo mingi surtout na bande konus ba se disposaka ovandi penzo tala tata wa sambulwa sikoza benza mutu oyo za na posa kozwa bososoli bato ndengwa na kozanga kopesa bongo mbote te sengo to mapambolite papa parce que même muta boinga aza chrétien mais tango alandinga bien na momoko soko vérifier lobi kuna obaka pa sambola ki chrétien na comprendre yamba bi vérifier ce qu'on attend muta mayele soko kutene loko alandango tina suka ye bayango mais soba bolongola ye makabazo bana pa pamba wana siko mutu aso baba na papa sambulwa kaka yo moko ndeko yo moko mwana ni yo moko mama na ye yo moko tata na ye to leki na yo to ya na yo tala comportement des arandengeni mutu aso boya pa wa sambulwa pa na bino ke longola ye botala comportement des arandengeni c'est ça naza étouffé liboso na ngwa bolongola ngai po azala na oya azali na buzoba na ye na kindokini na mayeni na mystique na ye na machine ye et c'est ça po mutu aza na mwinda bolembe ya nzambe akolinga basambula makasi akobokelanga ba fleur ndenge ba mama na ngai basobokelanga ba fleur ba mama nzuzi ba mama pole ba mama kanga nasala ba mama sele ba mama niesi kutu mama niesi mikolo yo telefone ngezo le ya lisute nazo kaote mama mondo nazo ko lisusu te na yebite manga la kutu alingaka ne surto to sorola te likambo te mais bino nyoso nazo yo kate parce que ngai même awana na kisasa moto oyo mikwana telemi na mamatali spiritualité apusa na kapembe na ngamili mais soki a telemi siko na mikolo wana pona makamanzoto aselwanyaka mais ba oba musika soki mikwana makabe spiritualité la muki pona ye papa asambula komi pire abandi ko benga mais soki mikwana zana makamanzoto o sala pe un mois ki pa kutu asambula tabenga peta tuna kate na ye baka na thermomètre siko biso to pesi déjà boyebi moto oya lingi omona kana katsanda ba surtout ba sénégalais bango bazoka biloko bachena sani bachiona batusu bazana basani ni balia oya ko tshalo boko yimta kolia oya ko boya ko tshali boko akolia ba ko benge pete ba e pardon ba yimse pete ke ya kalia non otondo te tali ngana so pesa sango lobiko pona batu nyonso tozo bimisa ba moyen poto pesa sango musikoyo tango tozo pesa sango yango mususu bayoki me baboy ko sadere misu baboy ko yoka yangwana na pesi couple ya mama bobolo mbote mingi ya papa sunda tata mwamba lukoko mbote mingi nzamba za na bina bana nanga nyonso kitwa dikaba solwa par-ci par là bozali kimi nzambi pungeza na bino pena bandeko boandi ko telema botelema na ngoya nzambi pungutolelo mosali bo verifia kaye costume oyo papa to ko lata kana biso pangote mais na ekotala atana t-shirt na sali mundele atana lati bubu nana sali mundele atana lati chemise nana sali mundele
yango na kaka tozala bopeto na miso ya bato mais wasambula zo muta bosuite nga bozwi na ngeza li spirituel souci na nga nazalaka nango soki mokolo mbabutu eleki nazwi message ya nzambe pongote na mawa mais soki nasangi $10 te nazangi $10 ngai kokola na ngai nazala muta mbongo te oso comprendre ba parents nga bazaka na mbongo te mais na kati ya biso babola nzambe pongo kotelemisa et lelo déjà libonza monene kisite tongate na kati na biso papa na monde entier zati kisite tongate mangwele te bosa ko vivre na bana mona ke na pharmacie aspirine ce n'est pas que exact donné à tout le monde ça de grâce na ba ke nzamba tanga nga asana ngai vous comprenez donc c'était ça donc ina yango na papa na ko senga bandeko ba kolanda nga sikeno balanda nga balongola maduti bien soko sana duti eloko mutu ya bondola nzambe pungu tuna ye soko boyi kotanga koma nzambe pungu loba ke nzambo kela likolo na se la kisanga papa asambulwa azali nzela toliwa oso comprendre bo ba mingi o ndena ane sengo na bango o bazolanda nga na ndenge wana ah papa nazaki chrétien metala na moni ba bimeni nga ba yebsanke nzela no tata wasambulwa batu wana ndena za na bango sengo po aye nzamba la kisiye que na banda ko forcer ko la na convaincre mutu wa sambulo yango tenga na ndaka oso comprendre na nga ko convaincre mutu wa sambulo te na osuki mutu abenga za chrétien papa na soko petenga bi papa lokolo za ki chrétien munno ngo benga wa sambulo na ko na za en soi de moi nebi ke na za vrai mais okutana mutu musu pas za faux na ko yebiso ka za vrai confusion alors bonde na nzambi pour mutu lendo ala kisonzela nini okolanda o comprendre na sungela ka bango et c'est ça pour va comprendre donc papa donc ceux qui montent mananga yivimba ki pona côté na souci mais si qu'on dit to tonga kilo na ko yebisa banana ka bana na ngamo libre tout ça l'émission na yebisa banana ka bana na ngamo libre si ko so na bisi bango na ko imandia c'est papa pour ni yo pesa ba prophétie non est-ce que prophétie ngako ba yemba ngati na banzembo pa sambula zolo bazoko kisama te prophétie pena ke mutaye boye nzamba lo bila ngapo nzamba lo bibo papa si ko seke wana na komi mutalukuta oyo déjà nazo pesa prophétie yango ti avenir ya Congo message na pesa wana prophétie pour likamona ne monanité mais comment te na prophétie to moro ne bat balinga bo na église biso bat balinga ne wana ça va na pesa prophétie papa mu zala kandoki zala kandoki kolongola ngote mais parce que tu regardes ah bano émission ça va bien fort te prophétie on va zo la bat ne balinga non on pas moment nzamba o sala boye yo sala ngote parce que soko moni mutu andaba prophétiser pour na ye premièrement nanu azali idiot deuxièmement aza insensé troisièmement azali invorien voilà mutu azolinga prophétie oui pour prophétie ba lukaka ngote soko ezali nzamba ko tia atindi déjà yemoko mingana ko bakoluka papa mwinga nini nzamba la gisio ponanga te wana soko za insensé oza idiot on comprend prophétie fait ya yango moko prophétie basenga ko panzambe te kena kutana pa munga papa pesa on a profiter parce que wana ba bata lukuta ba so profiter ba professeur lukuta ngo saliba na koko ba kweya on se mona papa bon ça va exactement voilà. Mais na kati ya kilongo batu ba yebi ceux qui ba yemba ngana lobi ke papa sambula solo beso ko kisama o nzambi pungwa pesi ngana pesi bangoti on se mona biso ba ngo prophétie to ba ngo message message en français message en français to ba ngo message na français yango to solo bati mais biso to benga ngo nini nzaikusu papa sambula yo lo ba ke okola même pas na ba Congo ba nini mendeni ndio yebi ba monyo sa ki Congo venam non na yebi ki Congo te kutu bande ko na bolimbisi na yebi ki Congo te na yebi français te na yebi anglais te ngaso na yebi ki Congo peut-être na zamo makasi na lingala te ngaso na yebi ki Congo na kole ba Congo mais ba mo bimisa la wana ezaka ba mo vrai ya ki Congo mais oui kasi to ko pesa message ya nzambe pour mutulendo pona bana Congo pa Afrika en tout cas voilà bandeko tokomi pratiquement na suka ya émission ya biso bomoni ndenge tolobeli me nazo senga na bino naloba botondisanga na ba question so na senga ndenge wana elingi koloba
tosalaka émission oyo mpona ngai te tosalaka émission oyo mpona bino nga naza na part na nga nazwaka bino mpe boza na part na bino bozwaka donc botondisa nga na baquestion émission oyo totokóma na niveau ke baquestion eleki ebele des fois mpe etikala merci na bato oyo nyonso bazwi biso pour la première fois bocontinue kolanda biso émission elekaka chaque samedi so zongo samedi te seke dimanche na ntongo déjà okozwa émission oyo mbote na mama nièce mama Pululu papa Nkanga papa Nkanza papa Lema na bandeko nyonso ya lisanga bolingo napesi bino mbote mpona lelo tosuki awa baremarke na bino toza nango posa ntango bozosala biso baremarke esala bien mingi baquestion mpona lelo tosuki awa botikala malamu mama balako napesi yo mbote nzambe mpungu abatela yo na bana na kombo ya Mvuluski Mba matondo mingi. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. 16 millimètres. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil,